Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Où est-ce que le groupe est un? Mais c'est quoi le fondateur? Fondateur, président. Le groupe est un Zigura. Fondateur, président. J'expliquais que le groupe est un. Si il y a fondant, il y a des présidents. Il y a des présidents qui ne travailler. Dans la vie, il faut éviter que kubimisa batuka lokola bana misala ngana kata groupe wana na 12 ans na nyonso wana nazwa suspension étant que travailleur voilà merci Zela étant que oh mais oui Zela non étant que travailleur comment Zela étant que travailleur pour anine tant yo sala ngape na sala tant yo sala mais do travailler voilà OK nazwa suspension étant que même d'ailleurs filmer d'abord tu vas travailler et comme un souka faut tu vas filmer mususu bango bazoyate du fait que bazoyate ngana mistana ngalo soit mon TGV Streli toyokani to sali scénario to bengié et puis non d'abord ou mais ba rediffusion antenne A fâché to créer moi le roman où il y a 4 épisodes to travailler na musique déjà habité bon travailler te bon zelanga ikaka wana président Zigura et dirigeant la mamate maman balio sombo qui venu voyer sur président Zigura longo bino biboso holandais te dérange qui dans le bango tous les temps mutu oyo apesanga passa nord c'est Charlie nom vidéo ke Lubumbashi bon ngana école da na longwaki parce que na monaki tozaki su komi pesa vraiment ti na musala ko bana on a yemoko najar ni el kambo président achaki adozaki musala akomo tana beaucoup plus Europe olinga otala caméra na biso nazola zo photo moko be ya une actrice selon ba miomir selon global ba batamokili ya biso peut-être yokaki parce que ngana yokina bakaka photo wana webimi wana omoni nani la patrona wana mon boss la patrona Belvi Kandi boni pour la relation ngo ya bino tous arabien aza mokonzi nanga na kati Belvi TV olongo bana boma asia mobali non akoma non même pas non Izalate Petika Ozalate Belvi c'est ma sœur oyo tu es baina depuis longtemps et loko oyo et atiraka ngapa na ye kozala pembe na ye et à savoir faire na ye na intelligence na ye j'adore Belvi azamista na ye ça arrière pensée donc oyoka ngopé ba email bien sûr étant que humain Belvi azalaka na relation moko boy quelque part na mutu moko azala na relation et les mecs nga Dieu merci na zombongo tout na bane ko joie quelque chose ya ndeko wana moi ba les ont dit nana chokayo manager pour akufa avant Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Epanda, les Ketchou, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Moupanzi Sango, ya Soloabi, le jeune producteur Kevin Epanda Nabino, Obolingaka, Ope Boussepelananga, Nebi Kemikolo, ba maman de Bakolinganga, mais surtout ba maman, parce qu'il n'y a pas de maman, bazalaka bien. Batalaka bien na sala avec maman kitoko yango vraiment na kopesa merci vraiment na moto ba ki pakananga bien bango batika nga te lokola ya papi le roi la carte limitée formule ya suka bilanga héros ya papi le roi on vraiment José Ndombe Choman premier ministre Junior Musuku prêtre HPRedo et bientôt la formidable les obima oyo Nicodème ayembeli ya papi le roi na formidable papi oh papi les rois et bientôt la rosoisem ya papi le roi la carte limitée formule ya suka pe na busente ya Willy Moucheni et Tolomo là c'est mon vieux on a vu na vraiment article rangate pe c'est si ya Moulex aigle noir si ya
da chichi bola ya zakananga toujours bien n'est-ce que bino toi toujours na challenge toujours to ko tambola toujours le mois d'octobre et ko silate na ko zalaka ka na ba comédien ba artiste comédien nabi ke bo tsenga kingaye na ba commentaire na zo mona lokela biso peto ye ba parce que kenda ki aleka bo pa mutu bo ngali nga vraiment et kenda ki teno kana luka mutu to sur la plus 4 na ye to ye bango c'est ma première fois na yambe na émission na ngato vani to sola api c'est ça sur 4 na 4 oyo to ba plus to sola na mutu na zakana fan na ye na linga mingi il s'appelle Yasudiata Maniata Otokosola naye makamu oyo eza na plateau na biso ya Kati. Bonjour Yasso. Ouais, bonjour Kevin, Panda leke. Vous allez bien? Tu vois, ça va par le reste des dieux, très bien. Vous allez normal? Ouais, à l'aise. À l'aise, hein? Message non abato ba Rolando Siko na émission na biso Kati. D'abord on appelle ça merci na bato tout occasion yako Rolandanga. C'est la première fois tous les dans les Kanakati. Peut-être ba Kati on peut monsus to robeta on peut avoir. Vraiment je suis là pour vous. Tout solo la Kati. Tout solo la Kati. Ouais. Tu mélanges casse. Kevin. Ouais. Tu qui ça non mon thème parce qu'il y a pas le bras moi mingi hein. Eto ye basiko yasu sodia tazawa abota mawapi auta wapi bomwana na bomwana na yo qui sodia te mais qui oya yo na bi communauté qui dit merci explique-nous d'abord c'était comment auta wapi obima wapi bota mawapi on a combiné ils a parmi pe ba loko tam susu bato bako découvrir ngo plumier na documentaire nanga dans Osala. Il y a parcours nanga, il y a vie. Dieu merci. Nzadi, mon papa Alfred Nzadi, paix à son âme. Na maman Marie-Claire Senga. Na botami, na famille Moreza nombreuse. Puisque papa a bota biso na ba maman Mibale. Et là, on a salué sous maman Bizala, Pascaline, place Azali. Na famille nanga Mobimba. Bah, et tous en a bango na Kishasa. Et puis, bah, Bazali Banda Yamboka. Bino, tout a salué Bino. Toza et Belé. Ngai et pas ya maman Marie, Naza deuxième. Il y a les bossus à moi aussi, Miguel Nzadi. Na pesi pe Bambote, place Rolandanga. Et puis, Ngai, Balé qui me souspe Balandi. Charlène Zadi, Eli, donc tous allez quoi. Donc vous allez oui, tout maintenant sur les dire merci. Tout le monde dans le studio, tout le côté aussi m'a dit merci. Expliquez biso maman nous a qui quantième, deuxième, premier, je sais pas. Maman a biso Azalaki lui deuxième femme. Ouais. Au moins à l'époque na bango, Ezaki beaucoup plus makambo vraiment tiki ndenge aller les aller. Mais on a besoin de également donc également n'engé balobara vraiment les alaraki non n'engé na bala jina mudita officiellement commune maramutu normal donc n'engé pe maman nga donc naza mwana ya likangote ok donc naza vraiment mwana ya ndako puisque lelo oyo ba côté mususu wana avant maramu il faut ngai. Tu vois, donc c'est la réalité. C'était d'abord comment on a que maman Nabino a écouté papa Bino nani Nzadi Alfred. Papa Nzadi na libala na maman bamoko aye à côté na libala ya motu Bino maman boy. T'expliques la réalité ya Bino ya kokole zaki non wapi na toujours na Kinshasa to yo bakati na yo nga linga pena ko détailler ma vie privée même ils ont par rapport à la réalité musa to sala tant soupe bande comme soupe dans le pas occasion Rolanda biso vraiment na ba kati au titre soupe de to betana yo non maman na biso azala deuxième femme balobango puisque ka bala qui mutu ya mibale maman liboso donc disons na rolo bango na sens to beta katité donc nous avons ouvert devant ba fan et puis devant Zambé donc dans sens que
azalaki mwasi oyo papa ayaki kobala deuxième. On comprend, mais azalaki déjà na papa. Awa na Kinshasa. Maman nanga za mwana ya Kitambo. Famille na yemo ma eza na Mbinza Ozone. Place où ngapi na 8 ans rokola. Na passé pe ba étude na ngapi mususu côté kuna. Mais naza vraiment menga penza ya Bundes mwana bumbu. Nga vraiment mwana bumbu vraiment donc place oyo na bakulutu nanga misusu to bima donc oui boza bana bumbu maman tomboye réalité ya kokola bino en famille boza ke sika moko et sika moko même chambre même salon même ni donc biso tourner réalité on ezaki nini e bozo kola bana liboso trop bien biso kutu ke mwana liboso mwa mi ba ezarate donc biso vraiment lelo ndipo sala mababiloko ya batawana ezala mwa pasi mais biso vraiment to liaka sani moko to lalaka donc sauf que non ngandi na zara beaucoup plus moi capricieux na ba sens que ngai lamba na ngai ngate mtu alata moi qui na kabela yo itikali ayo donc ngana kola bongo eti lelo ezara bongo donc so na pesi yo donc so na pesi mbamo comme yo ezate que faut na récupérer mon sous. Donc tout ça là trop bien et si les autres tout ça toujours trop bien toujours bien bozoko na bino bozoko là toujours tanga na biso bandeko mususu batika biso yango na lobiti ya liwa oui c'est comment d'abord expliquer nous na expliquer comment puisque liwa déjà c'est quota déjà ça y est pour bozaki en famille bino tout liwa yaki déjà nini maman vous avez pour vous coller nata oli comme comme les biso na famille après là tout côté difficulté au toyer na sens kati to baba kati ya sou te ya sou ba difficulté mususu ba maramsu passer la biso na ba famille c'est pas propre le baron na ba télé on comprend puisque biso toza bana oyo père azai ko sala omoni société mon sokitem mais va pas na biso mutu ba banda yango na mindele tant ba yo planter yango ana kin donc tokolaki na ndenge bana nyonso bakola na bango ya kolia ezozanga te ya komela pe moi ji ezozanga te mais na koloba te ki ba difficulté zaki te et puisque tellement tozaki bana moi to yeba ba difficulté oyo ba parents na biso ba ndokuta na ngweza ki pour biso to zela kaka te biso to zela kaka eza kwa neti biso lelo to boti bana ndenge ba grâce bazawana soki moi na sengi yo ozana ngote awayeba te ki ozana ngote donc pour na yebika père ngakozanga te comprendre donc natanga na pesa ki bongo du fait que tozaki bana oyeba te ba difficulté nini o baboti baba ne ko kutana ngome au moins que papa tango yaka otika biso na 93 tu évoluer difficulté pene kotaki azaki empoisonné kana musala kaka donc azaki empoisonné donc si et au sala qui tant tout tikali wana yo bien tant bo perdre déjà mutu baoba vous avez fouté là tozaki na point tozaki pa na biso tozalaki na bapa na biso na bapa na biso na siko tango papa Alfred akili ali ba yesi ko kotika biso na pa na biso moko donc bapa na biso mususu wana komi bana pa na bango on n'a pas na bon to comprendre l'essence de l'obate pas na bango c'est ba famille raté ba réalité ba famille ba réalité ba famille donc il y a on a que non toute la vérité n'est pas bonne à dire donc ezara que bisonde ba o tozalelo to meka mpe ko zwa mayele par rapport ya bana na bisbino te ko kabana ça c'est que mutu tomena ko vanda côté na bango non toujours mambo zaki sika moko toujours sika moko et prévenez ti lelo oyo bandeko nanga toza toujours ensemble bango bazal sikoyo na résidence na biso familiale place vraiment masolo ezalaka na bombo wana bango baza wana ba o batikala wana baza wana c'est ça quoi donc là après na maman zwaki na eli kamute kanisia robala tout maman liboso non te ti lelo ba mère na biso ba fana bango yango na episode ki
époque ba maman na biso ezata mosusu ya lelo te moni ba mère na biso bakola na ba lolenge moko boye o lelo zo manquer na biso ba jeune ya lelo ozomona donc ezaki pena soki mutu alingi mutu na ye alingi ndenge balobaka ke non jusqu'à la mort nous sépare. On comprend donc n'est mort et séparé bango donc ezaki o ya tikali na ye donc bango bazana bango oui to no tanga malgré moi ba difficulté kotaki mais to no tanga nzamba moi lipe komi catégorie na 12 c'était ma mari bando bunda ma mari penda bando bunda ya bando teka na zandu te ba mama oyo il y a ba chambre froide il y a ba carton il y a ba poisson ba nini ba blo mo ndengwana ya ma note kana zandu ya mona wenza musielu donc wenza musielu batu ba yebi yango na kin na bombo wana donc mais après ba note kawana donc mère mo pas comme cascadeur mo akomi ko voyager pour na koluka de façon qui totanga. Vous avez combien vous avez combien biso lelo tozaka tu botamaka 7 et les autres 4, 2 garçons, 2 filles. Ok, 3 bakoufa. Ouais. 5, 6, 7, 3 bakoufa. Ouais. Ok, c'est bon, ouais. Sodia, t'as diplômé. Ouais, diplômé dans l'électricité. Ok. Et après, pour coller aux diplômes, ce qu'on dit comme théâtre, théâtre, déjà, quand on a que nos familles sont monénées, dans la famille, déjà, batu ou bazaki na sanwana, bazalaki. Grand frère nanga Zingzong, autant au Kufanangola, azaki musicien, abeta pa ya Marie-Paul, abeta pa ya Jolino, Atikabiso, et mon cousin, où tout le monde bat bayebi lelo, où Minouchi Bas ba Fossette. Donc c'est mon cousin propre. Où papa na ye abimi et puis maman nanga aye Rolanda. Et puis bakoko na biso wana skona masolo wana ngamba kota père pour na kota père na komate mo kota mère na zo mota ngobeta moto. Bakoko na biso kota père. Kota père. Kota père. Donc na village bazaka donc batu moko ya ba animation ya des gars o ba matanga o ba fête au santé pena que non il doit ba pesa pena plaisir na batu bazala donc sawana yango mutu kita donc ngala za mutaba Congo mutaba ndumbu donc sawana peut-être yango kita donc c'est ça quoi yango toujours ça là on nzamba bongisa pour mais pour na théâtre ils ont facilité ils ont facilité et d'abord déjà tant papa tikibiso pour nga na bandi théâtre na 96 na 96 wana to bandi ndenge zalaka ndenge zalaka non ozo mekate pour nga même na ba école la biso ndenge zalaki ce qui activité moko ezali wana net na ba journée culturelle tout ça nazala pe garçon oyo ce qui peut ba rejoindre ba tout temps songa pe déjà nalinga nazala fanatique à théâtre nazala fanatique à théâtre donc ga théâtre ata ba ba théâtre ya manzanza na télé na hôtel atenga na tala donc na théâtre mingi donc tant on a bandi théâtre na bandi na ko batama dans le quartier donc wana à part na école il y a l'église pour na église ndenge na biso na ba groupe ka na bilinga munda tant on a ba récollection na biso pour nga ya mulumba ya mulumba oh ya salamu mani donc biso il y a des gens qui ont des colonies, des animations, tout ça. Animation, donc animation. Donc, on a la couture. Pamacamango, on a des églises. Mais pour nous, ce que tu as, comme ça, on a les Louisali, on a banana au Batama. On a banana au Batama, on a un groupe Moko et Salami, on a venu à Bisso, l'Oningisa. Ngai na pauvre manager paye à son âme tout côté na groupe wana avait na biso
sikoyo ezaki soki toujours répété nga fona tsa mutu na balabala atalaka soki mama roleka soki sœur roleka soki grand frère roleka pour soki moko na bango azoleka nga fona kima soni to bobanga to mwana te na pale mwana na moi ça va agir nazali na ba âge nazaki na ona batanga na nazali na batanga na voilà non kobata makaka ndenge ezalaka bani eyo osalaki na groupe yango mpele oningisa bakulutu na biso babane kodirige biso na temps wana mo bakoma boya na bango biso baya mike bino bosala mosala ya kobata boye baboti na bino bayo créele biso problème nga na yo olongwa manager ya otikala nga na yo okota na groupe moko les 12 apôtres ya grand frère ya manager Rachidi Kilo ape atika biso tant na koti na les 12 apôtres na commune na biso ya bomu ba festival mo banda osalama ya ba groupe ya quartier lorsque place ezaki non bato mosusu pe ba découvrir nga na ba quartier tout ça série wana ba sœur nanga ba Miraisa wana ba sœur nanga quartier ba papa Koba ba vina biso ba Ibara ba Sango Étoile ba kufa o bato bano benga tatuka lombo wana ba vina nga ya quartier ba vina nga Edzoka na Luanda ba ebele vraiment donc ba Delta Fox wana bango bazo travailler pa ya mama Bonheur sœur na biso mo pa kufa kala donc nga na bana okene kota la bango pona zwaka o bango ba osala na memba na groupe place biso place nga zaki donc ça qui na ba festival wana ya ba groupe ya quartier na rose un diplôme étant que meilleur comédien communal comprendre on joué rôle ni ka toujours père oui toujours père kaka donc na yo bi ma meilleur comédien ya commune na boum niga mamango zaka moi be ko ekei moi basango ekei mais mère adoutei nango mère adoutei nango pona atikala mona ngate sika moko do atikala donc ya mona ngaka lobongo na poche moto alo sambo lobongo na poche donc ngabe na ore de hypocrite ngaza hypocrite ya ngaso na sepe na ngane lo wana te peut-être étape sur lobate na tiki na ngamo bongo vaut mieux éviter quoi na za hypocrite donc mère azara pena na ba doute ayebate jour mususu papa Koba na groupe na yazaka nango ayo kufela actrice sikoyo faut ba groupe ya quartier faut y prester actrice papa Koba na kufaki azalaki pe comme semeki ya sœur nanga donc faut famille pe kende ezala pe wana là où se place mère à mon avis non donc il a succès déjà dans le quartier donc commune et yebinga parce que mère ezaki nga na sur scène ya chimi mutu na si parce qu'on a yeba pété ezala nini o talaka que non ozana ana foxa batute mère azana batwa se pela tout ça dès baki enterrement nga na zongi na kotanda ku je crois ba 15h na kelala na bula banga ke mera mona ngara ebite nini ekomelanga awage ba bujanga vraiment boy so na place ba pinianga ba banisko oteyanga par rapport ya musala oyunga na lingi na koda to sina bandi wana abanisko conseiller nango mais soué na ezalaki tozwata diplôme d'état ya pamba malgré tout que ne ba istate mais ata diplôme ya pamba tozwa yango tosimba ngo na maboko à partir ya wana nde tango amoni penza ki na osala musala nazo kende nchiki na okisala théâtre na okende nchiki na ndenge masolo leka et c'est sa mère utilelo baba bénédiction wana ya maman Marie yango iranda tilelo et nabi trop hein to melawo
Voilà, tout ça est sous diète, au quotidien, et après, j'ai évolué. Ou après la compétition, il y a au groupe, peut-être à la télé, ou on découvre que on est sous diète. Ouais, c'est Rewana. Tant que déjà, mes rapports déjà accès wana déjà. C'est décidé. Ouais, wana sikoyo toujours travailler. Juste car on a commis na biso bumbu wana en face nango. Bar mozaki wana komona ngwe kiminga soki lima golf bablo mane wana. To travailler, to yolongwa wana to yokoma en face ya maternité ya bumbu na parcelle moko wana. Grand frère moko ya biso peka ya quartier Stallone ayaki soko découvrir nga wana. Ouais. Ayo découvrir nga na bien. Petit nanga déjà na ba commune boye ba apprécier yo. Pourquoi pas? Yo mais mon pe esika nga nazali. Esika ngo wapi? Et pas ya président nanga, père nanga Balio Sombo. Il y a zalaki déjà kuna Stallone ayo memanga. On a aussi sa pièce na bango ya équipage. Na boy équipage. Donc équipage. Donc on a sisi pièce ya équipage ngana yesko kota. Ngana yo kota série ya pièce bon avant les secrets de la mafia. Donc pièce moko et ça rappelle tant na moment avant yango na ça pièce nanga mo ya liboso na joie quoi rouge. Na joie quoi betanga na tembe. On a pénétré avec l'esprit. Pour déjà, quand je veux déjà couper venir à Balio Sombo déjà Mambalio, et dans un succès, batal rango. Non, Kobanga. Kobanga. Naza vraiment complexe. Oui. Pour nakuta bata makasi. Ba papa ndika, ba ping pong, ba papa daka daka, ba papa makengo. Donc kota ba papa bangwana ndi mbakanga esenti ba jeune parce que ba jeune bazaki ebele ba Sele ba Stallone ebele vraiment na bande comme susu président Zigura ba Noël Ifoma donc bazala pene ebele bazala vraiment ebele ba yenga yenga ngana kuta yekuna yenga na kuta yekuna et yo sala ki on a côté première fois que je joué na président Balio na répétition on travaillera bien mais na tournage on tremblé bon tremblé be poani na vite on tremblé mais ok on tremblé donc au moins il va président Balio biso zo juté on ta bango na ba minzo to wela donc totali bango siko série wana ko nzonzinga zate mais ko o jouer na mutu ko ko Balio so mo pembe donc tout ça les films on a coûté on a filmé on est sili tout bandi filmé on a joué qui quoi rouge après casting il y a filmé les secrets de la mafia wana et au salama ba pessinga sko rôle ba pessinga rôle place où il salai qui ina kutana pena ba kulut nanga Nesma qui a dit papa Jonathan di atabao donc vepena abosana ki no caméra za liboso na ye akota abanisiko kolesa petit na voilà par rapport ya ilo romo ya santaki donc ezaki place où efungola ki makapa kana les secrets de la mafia wana yango ne mutera wa sala pe ezapi pièce na ngapi ya suka pe ka wana donc c'est ça donc to yango be sala ki to longo pe kana pièce wana neto ya ko créer Kolumba mozaki na ndespecer comme olongwa émission mes amula yeto soka exacte to sola biso zonotana yo kati na yo ne kolumba na to boye wala c'est non combien d'années na ça 6 mois 6 mois wana ça 6 mois oui maman na 6 mois ngolongo wana ça 6 mois na groupe la maman non 8 mois 8 mois ça c'est 8 mois bon au moins nga vraiment ezalaka beaucoup plus au moins place dans ça ce qui n'a ébi que les ketchou na ba qualité aux anango nga na ko quelque chose katina yo na lukana approcher yo vous comprenez bon nga na santa eloko moko pa ya Zigura sagesse moko ya boulot Joana ebi boulot jeté azala metteur en scène na biso au sentir pena que non mutu soki aza ko pesa bino répétition
il faut penser aux animaux. Donc, il faut le moins kota. Au moins. Donc, kolongwana ye, namona ye ndere trop moko pena ya munene etikala wana. Et maintenant on ngasko na bane koluka pa na ye, ndena ozanga ngo so na musika na ye. Et c'est pour cela qu'on a eu ensemble. Et dirigeant la maman matin, maman Balio Sombo qui vient nous voyer, sur le président Sigura Longo, bino biboso landier. Et dirigeant qui parce que au moins il toza batwa. Tant que la vérité mususu moi muto lo bango ezatelo ye mo raibike ba soda na ye ya groupe la maman malgré lelo yo bande ko bazana bango bende les a toujours parce que ye moko azawana biso pe ba soda na ye toza. Mais on senti que tant wana ezaki de bama passer balongwa ki batu mususu balongwa ki to erotika na ba Pierrette ba fille moko ba Jackson tout ça siko mais qui pour na nyonso batu na balongwe a fait bouger. Bouger. Ah oui, Mora. Vous êtes dans ce moment de Somboté? Wana père nanga. Eh bongo kutu lelo ne tozala releki kutu ne tozala. Donc ndenge tozala na ye lelo eleki kutu ndenge pena tozala kana. Ta ku père nanga ata na zawapi abenga nga to komanaka. Na na besoin yela nga boye. Oyo longwa boké, vous savez groupe. Donc to sali école d'art. Tozala belé. Ezaki groupe ya bino nyo sorti ya mutu moko. Non nga zala cofondateur. Puisque école d'art fondateur non c'est Zigora. École d'art et salama bisuto qui t'a venu ngoma. To t'es pas venu nesma qui a dit to qui t'a venu ngoma. Et nga mpanzi pour et nga pe a telemaka abimaka. Alors qui on a et nga pe a longwa ka vraiment donc abimaka ta Zigora longwa et nga pe donc nga nazasko parmi bato to kendra. A venu ngoma pena kitati et au salaki présent Zigora ayo fanda ye lokwa mwana kasavubu e yenga pe mwana kasavubu moko benga na moko bo e au salama na ko benga na wana ngapelo wade ana zalaki na ye déjà pour présent Zigora batawana linga ki mingi na ouais to kabola oyo ezomona na pona kolia tout ça ça l'a été dans les première réunion na biso avant que tu réunion de to zalaki tu yo tsa jour à première réunion tukutani belé to longwe belé quand ne balva ki non et langeza munene mais basali ba moki donc to kenda belé mais belé ce que ba yo zonga groupe la mama donc ba yesu ba yo trahir biso donc ba ki trahir biso mais praise kutu intela zakuna basali groupe balinga to za biso nyonso ensemble banini biso talikaka ko banda su babiloko sikali susu boluka ba chaîne ouais donc bango ba kenda biso to tikala ngai eyenga to tikala na Noël to tikala na Gilles Vasola Mbongo et to tikala ka moi si to tikala ne je ne sais pas si c'est Jackson ou bien Tikali tu évolué à les comme supérieur ba longwe na bango to yo tikala ka ngai Zigora na yenga est-ce que le groupe est un mais Zigora le quoi fondateur président groupe est Zigora fondateur président et expliquer bisanga groupe ezaki ya nani kasi yemta fonda ngoti yende président il est président groupe il va travailler ba collaborateur na ye ba travailler parce que pas maman ba en quelque sorte to benga ngombo et denga sodiata et pas maman ba zaki nani simple sinzili na yika na sali oui travailleur raboye nazana ni poste ni et pas ya Zigora et puis président Gabumba le temps excusez les gars président Mba le temps wa banda groupe la mama ngana zarati oui but o ya banda na bango excusez groupe la mama bango ba bazaba cofondateur ya groupe la mama OK netinga na lobiki to banda groupe école d'art na président Zigora c'est mon vieil nabi ki mambuna oloba azo ayebi yango puisque toujours ba moment donc tu passes ba moment tu passes à problème mais groupe sont tellement un groupe il y a président Zigora parce que il y a sa président un groupe président fondateur ya groupe nous allons travailler
Là c'est ça monter maintenant. Non, c'est ça monter là nous avons peut-être si ça c'est ma caméra Jonathan ça travailler à Congo Liziba chaîne na biso. Na va travailler na kati ya Congo Liziba. C'est vrai, c'est dans quelque sorte ça collaborateur na yo. Puisque ko ba peke le non ça té. O ça musalo yo monte. Dans la vie, écoutez, dans la vie, il faut te éviter que lokola bana misala. Non, ils ont marmot au kuta, ils ont marmot au kuta papa. C'est le mapé pour moi. Pourquoi pas les autres? C'est là, ouais, parce avant des à la fois 1 an non. Les autres sont capables que vous avez qui travailler. Non, ça moi na musala ndenge to ba ndenge ko collaborer to zaki yo chef force ngana chef force to za ni moi na musala ndenge ni. Ya zate ngam nazo diriger. Ate ngande prévenez lelo to ke musika te to ke musika te non 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 moi na musala te collaborateur tu collabores na ki français ndé yango collaborateur moi na musala te azat na ki français te donc collaborateur et puis cofondateur moi na musala comment président azali ndenge tozaki na tawona toloba président vice-président Noël Ifoma. Parce que Noël, il faut m'appeler Azala parmi les cofondateurs. Le groupe Zaki Anan. Zigoura les fondateurs. Fondateur président. Bon, mais bien comme vous avez dit, il faut les gars. Tous à la bientôt sur là. Nous avons pris cette décision finale. Décision finale, Isaïe. Parce qu'il y a un président. Voilà, merci Nabatou. Sigo yo. O kata batu bonne. O kata batu bonne. Il faut classer batute. Oui. C'est là. Au moins lelo na idéologie lelo. Na vitesse lelo. Ngal ko tambola tamsusu na ko sa déplacement monté ya voyage na artiste mombo on a yebi qui tam susu na sima na yenga na bénéficier rien. Te voyage a bon na linga monté. Donc faut na tambola na artiste oyo na yebi ki na sima na yepe na bénéficier quelque chose parce que yepe na sima na nga bénéficier quelque chose. C'est pas dit que non artiste mongo boy. Excusez-moi le terme, tant sous à joindre roi mais c'est la béboué, bogene place mon boué, tant soit année reconnaître, zélana tant soit année reconnaître, yo comme sur place on a comme roi tout le monde me met fardeau et aller rancement ne faut pas y a un biso tambola na ba kulut na Charlie non vu de loin, ba président la dit sobé, ba maman Kalunga. Tout tambola na idéologie à force plus force égale force. Oui, égale force, mais vraiment au salinga be panelo mo bika dayo déjà dans les banques à la qui ça a pisa collecter a pisa sur maïle a par exemple maïle Zigura oui ouais Zigura grâce à Zigura na zo temps ba seninga mise en scène voilà vous comprenez wana kutata na kangi misu na ko ni yango jamais oui c'est ça Zigura na nzela ya Zigura na yeba ko sa scénario naïba ko décortiquer ba scène donc histoire robetela nga naïbi ndeni ni nako pesa ngo motu parce qu'on a travaillé na Zigura bongo Zigura a memeli ngai tant susu professeur Muroboye azo uta ina azo pesa bisoko tozaki na massa ba okima metotikala nga na ye bongo lo bongo na niyango na yo longwa na Zigura na yo travail sur na fioti ngoma Tarma Kamayeli, Libandi wana. Parce que le groupe école d'art. École d'art. Est-ce qu'il y a une bonne? Est-ce qu'il y a une bonne temps vous avez notre président tant moi qui est est-ce qu'il y a un délicat bon? Té, ngana longwa déjà avant que poto. Ko longwa ilo solo musaki bi longwa longwa. On s'en est combien de temps? 12 ans. Ah, 12 ans. Té ngana longwa na présence na yi. Azali ya. Tokeni. Longwa na groupe na longwa. Longwa na école d'art. Na longwa. Otikeli président nani Zigo. Tant ya longwe, ya tikana na groupe, tant ya ki. Du fait que ngaza kité. École d'art yango ekufa. C'est la pardon. Ayo longo otikeli président école d'art o ya ye groupe na ye. Yo kene est-ce qu'on a combiné? Posa ko fondateur dans ce groupe. Non. Ça collabo ce qui déjà longo faut osa pena ba osa ba droit. Non mais ma pe école d'art nga. Na habite so comprendre. Lelo oyo nga identité on appelle ça to couleur oyo bato bamonela nga eza déjà kikongai et c'est pour ça moi même na ba émission na bino boye na mona ngo inutile muto aloba bota ba titre ndemo chaki oh non Sundiata afingi na nyalobi boye et ana impartité puisque
Bato pe bablo abomba comment zapango. Vaut mieux ou tcheka komba sondia ta ba kota na bon. Ata deux personnes ba kota na bon. Loni longo sakio. N'école d'art. Ouais. Bon, omoni tano bon ham. Omeni pe mabo. Omeni pe mabo. Il est venu rappeler maté. Le c'est qu'on a groupe ya président. Non, tous a toujours une bonne relation, c'est mon vieux ou ezaki auto zala wa tout monde une fois. Comme par hasard. C'est toujours comme ça. T'es trop busy. Yazaki biz, ngapena zaki biz. D'ailleurs, quand on a zaki té, na zaki na dépassé matin, on a yé tu okutana après lobby na ngoya ke Lubumbashi. Bon, ngana école d'art na longwaki parce que na monaki tozaki su komi pesa vraiment té. Na musala kubana on a yé moko. Najar ni el Cameroun. Najar ni président Achaki Adozaki Musala a remonté beaucoup plus Europe. On a souci. Azaki pendant on a posé Europe. Souci l'attaquer. Souci c'est qu'il y a mon temps konda. Mais beaucoup plus esprit n'a beaucoup plus comme qui à Europe qui boulot et tout travail sur net banda ko travail. Mais excusez-moi ngana lobango ezera teza vision na ye. Mais col d'art wana na vitesse tango lelo oyo. Tant suma ramususu oyo tant su bat ba luka lelo. Mais déjà biso déjà to zoa yango déjà. Yo yebi groupe zigwa école d'art nengeza ki na ba vitesse nango. Omona. Ka pona ngolbate ki yo ebanoki misabana mususu na ba classe ba nini na ba 12h ba yolanda bongote. Mais par rapport il y a savoir faire, il y a ba idée et puis idéologie. Biso eza voir même tous allons na papa mo a travailler ça biso voir maintenant mindele mususu. Vous comprenez? Déjà bon, au moins nous dans une vision naïe puisque il y a qui fondateur président. Vous comprenez? Et kokende naïe tant mutu à reconnaître non ba savoir faire ya binoté bato ba pembe naïe pour que allo ba non peut-être nga na okende. Mais tala nini yango tout beau travailler beau tous à la paix. Bon, nga bena na basuka ya ok naye et comme moi difficile pour tout banda suku mona mettre mona naye et wana ava kende zaki na flat moko na ngirangira wana aloba ko aloba atika groupe na maboko ya mutu atikilaka. On a pas problème. Des problèmes te. Problème te. Non, le seul problème était pour nini ngana kata groupe wana. Na 12 ans na ngani on wana. Na zo suspension. Et tant que travailleur. Voilà, merci. Zela, et tant que oh, mais oui, Zela non. Et tant que travailleur comment? Merci. Zela non, Zela. Donc il y a une suspension par rapport il y a l'enzone dit kaka au moins na groupe ndengezalaka surtout sur président non au moins bande ko to kamana ba groupe respect za sauter vers Zegora wana venanga donc atakutu qui arte a mérité ba respect na ye ndenge penda ezali on comprend. Mes attentes zalati ngana iti ndenge tous ala bien donc mes attentes zalati pourquoi bakulu tuna biso bakoko na biso balabaki mokonzalia kanyama ya litoyi moko ti président Zigwa zalati ba voyager ye na yenga bakenda Matadi sérieux wana sponsor Bra Congo na Matadi pour toi nous l'exaper ba film na biso kuna na RTM bakei kuna batikio non kotika nga c'est normal faut natika pour so nga na ate mabe donc nga ne faut natika pour na diriger groupe quoi ponga yaki bakika bambale donc bakenda ki ezaki pe de façon que ba récupérer pe mongo na biso ya au sponsor pa na obimisi la biso ya ba salaire na biso na ba bok na biso pe ndenge ba na obi te wana tika wa déranger mate nga bona makamambo au moins na groupe wana makamambo te lo mongo te makama ba discussion nti
mais au moment temps de diriger président Zigora yebi nga so na diriger na nga discipline na linga vraiment discipline so siko ezake nga na travailler na yo Jonathan hein nga na travailler na yo lelo oneza boye ezake ndeko moko na absence na yo ndenga na olinga na memela bango d'ailleurs filmer na butu bande au travailler et comme na suka photo bana filmer mususu bango bazoya te du fait que bazoya te nga na mista na nga lo soit mon TGV Streli hein Olivier a parti à Djoubek na peso ba mote masa na nga tozaki na yo ensemble donc toyokani to sali scénario to bengiye et puis non d'abord où mais ba rediffusion antenne A fâché to créer moi le roman où il y a 4 épisodes to travailler na musika déjà habité bo travailler te bo zelanga ikaka wana président Zigora bo zelanga kaka nazo zelande bato wana fa ba bimsa ba bon ndesko ya masanga on comprend après il réagit non tes réactions zaki non normal et on sala ke wana aboyi pour un scénario na ba répétition mutumsu otam répétition touché et banda 9h so président Zate pour ngam na commencer quoi assumer ba rôle tout na présidence na maramutu na discipline tout ça pour ngazaki na moment na quoi chef à groupe ngazaki chef à répétition on comprend naza quoi assumer ba rôle wana ba pesa yo ordre que non temps sous que non répétition ba na 9h donc faut au moins 15 minutes avant les temps tout s'est changé les temps tout ça la moi ba physique na biso ça la ka tout ça titi to banani mutu mususu oya répétition 11h mbali boso ye bongo deuxième fois ye bongo troisième fois ye bongo mais non quand même faut ça ordre et ça la mi bongo on a yebi ba relation unité au temps susu à part aux relation ngana yo lekebo et temps sur relation sur yo za na Jonathan na yebi te banido donc côté peut-être est-ce que Jonathan peut sur rapport mo bo ya ndenge mo ça au vérifier et pas na ngam na travail na yo rapport pas président je ne sais pas si c'est artiste si c'est artère je ne sais pas rapport tant président yi il doit le soit ça anine bengi na bureau na yoti mais t'as boy oh et ton bas qu'on a pu malade mais moi aussi qu'à répéter na ya répé vraiment na faza pena mon panzi pose pena kota président ninge zala kaka bo sunja taza on a lali kuna bo bengela ngai on a bien préparé déjà lettre à suspension nanga na maso en Afrique du Sud. Donc n'a pas couru na biso ba na soutenir biso Aboubakar Moulou. Vi. Tamutu na yo. Te tonga ina. Yaki no ndeni. Ayi ba lobeko na nani. À l'occasion de rien devant batu. Abiyo sodiata. Obenga yo mwana. Yo te ezaki non. En absence nangai na yebi makamnyo on a fait bien nyonso tant que président mais c'est normal faut te faire répétition à 4 c'est là boum président Moloba yo lukila makamni o ngana ba mabe moko bote wana be na ngai te après abi sodiata yo suspend te ezaki na ngobongo te omoni mutu soka yo ki trop peut-être par rapport à batu ne ba pesa ba rapport à moi et bien c'est les rapport mususu mutu e ozang sa mutu maîtrise yango siko iloko oyo président Zigora ko supporter te azanga ki maîtrise moko les jours ngo wana bengi mbala moko na atindi mutu sombi ba enveloppe te papier de mécateur de ça be tagi déjà jusqu'à partir 3 mois oh pour mesdames on va scénario pas fini on a bon a habité so boule les aine or que nga mon école d'art bat ba yebi même yemo ba yebi na chaki pena mayele na ngama nyonso puisque so ko taliba film na biso nyonso école d'art série wana na bana changer ba look
au moins tam sur na kati kovo na jouer sur film ana de début jusqu'à fin on joue nagi papa mandefu usero ngo mandefu izaboete ota mandefu ya kucha ya kulata moi jouer sur chef coutumier kovo siko donc na chape na maye yemo wa ebi donc c'est pour cela til le oyo ezalaka fier na ye pe komonanga lelo oyo ndenge toza boye ndenge toza ko évoluer eza fier na ye eza fier ya président Balio eza fier ya Fioti Ngoma donc puisque bango nde nazala zinga après tant longo ke pa Fioti déjà ti nazala ki wana na bana pe au travail na Fioti wana ko tezala déjà pa ndenge balba ba passa nord président Zigora ye moko tant ya Fioti ya sollicitaka ya bigeno petit na biso c'est bon. Oui. Mais tout bimisé bien au niveau international par rapport à boulot bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc il y a fait muta bendanga tilelo et après banana ngwa yamba ko bana nzonzing que tant que baninga o comme vaki tant on la monde na école d'art o yesu ko na monde nzonzing baninga niveau combien na ba nzamba zo loku puisque ngana ya parvenir n'est-il le ba parvenir bazan kata monde parvenir ba kinde parvenir expliquer on soit et théâtre rap pour na boule mo wait ce que ce théâtre to salon est tant que boulot oui on sait les gars qui toko ba alinga mobile alinga mwasi donc ba parvenir ba mo ba miyebi le pourquoi ya ngo mo temps so pas ko ma place mo boye a ko s'exprimer na musala puisque ezana ngo ya yete on comprend ngai tant on a une bonne nzonzing nazaki déjà la bienvenue puisque batu oyo ngana ya okuta bazali ba fanatique nanga na télé na kin oui bakulu tunanga ba master ba sœur nanga donc bazala déjà ba fanatique nanga et puis tozalaka na bango pe déjà on comprend le bongo donc na yate ke lokwa mutu mo boye na yo na yaki kotika mutu na tournage balobi ke non zwa vers o ke ne kotika ke no pesa lo ba tinga na yo zong sela bino vers na bino mutu ke no mela mai na balaba lobi pe star te ba komba pesa ki oui oui c'est mon papa de basala ki wana nga kuta ba na kuta ba toi papa ndesi ba jar na bino ba na kutaki oui de basati le tala sikoyo omoni nzambe fa pambola bakulu tunanga na kuta nzambe fa pambola obani na ye obani na ye po omoni nga vraiment na monde na biso neti kote batata na lo bango na sentiment telete na lo bango yo teke sonne batu na lo bango tous les temps mutu oyo apesanga passa nord c'est Charlie Nong Videlo c'est mon grand frère que j'aime beaucoup donc yim apesanga passa nord o ezaki non ngana bouger kotoyo na tindiki wana yokota na katikati wa pakalo bazaki te nazolo bana ntika na bana na roba pona nini première vidéo longa ba notali na chic choc loyenge na tala rena banzonzing première fois na matana e scène moko ezena lemba na toana te na toa e kota ba ya lolo swami apese moi lolo swami ya lolo swami na biso ba mbote na ye donc film moto no sala na zala noko ya spaghetti sko famille ya mobile spaghetti ve shaba noko ya shaba c'est vide loin sko famille ya mobile il faut ba ya pa na biso première fois na ngana zana ya Charlie Nong vide lo scène moko za na filmer wana kombo na wekiminga donc ezaka na ba YouTube wana na ba groupe sano comprendre au sens série wana vient na biso mo antenne azo filmer ari onokama kufa personnam nga sur scène il y a des loin wana au même bloqué ça que non bon il faut na l'accès grandeur nanga mais kurutu nanga comprendre bena non soit keboé ton soit keboé soit keboé ton soit keboé soit keboé au moins la caméra quand les Jonathan Zaboué il y a des lois bena ba couper à télémi ayambinga abi félicitations moi non aboué OK sikoyo soto longwe na ya Charlie omoni lisanga ya bonganga
lisanga ya banganga ya batu wana nyonso okuti bakoko bilali okuti babidi okuti bavetito okuti bavimbata siala okuti bapakalowi okuti bapapa koba olanda bagénération ngana nkendaka na bango yango wana donc wana bamisusu baza nano te wana biso na bagénération ngana kuta donc okuti bango na monde ya nzonzini so otya lokolo wapi mais ça la bien puisque bakulutu nanga talent nanga banomona ngo déjà na télé bayebi ke ye aza mutu moko boye awuti teke na bandenge moko boye kaka ye donc azalaka nango déjà puisque pembe nanga déjà zigura aza wana ya fioti ngo maza wana na mayele o ndamu yiba pa vembalo tara vembalo mutaba mizoto wela ce qu'on a dans occasion de travailler dans un groupe moko. Oui, donc ça là qui bakulutu nanga bayambanga bien baser nanga pe ou pe na kuta pe ba mama nanga na kuta ba mama alinga ba mama boli et donc ba mère ba mama boka donc bango tout bayambanga bien makasi koleka na ba jeune nanga ba jeune bande konanga wa ba DiCaprio ba 2 minutes go ba Anseluzolo ba Mike la Duchesse baza ebele ba manager ba Duche Kapanga président Duche Kapanga donc baza ebele sérieux wana ba kulutu nanga José de Londres sida bilele donc au mona ba venanga Dadi Dikambala donc au mona kino ba yambanga bien vraiment pour ba yeba déjà savoir faire donc na utaki te ki na memena kasaki pour ba misusu boulot pour boulot ngo ba misusu ba naka boya ngo kana o mona ka jeune boga mande foloko la ka boya amane saki ya mutama boki ba boki na bino wana mais lelo comme ya botata rôle mokot skozo yango na boule nini c'est ça le voilà tout bien sur ko batwana bango ne mutu bazo esko ko bomela biso pena art. Voilà, tu veux cocher moi les camarades. Non, mais c'est pas sûr. Tu dans les bons déjà Soudiata, Naolinga. Des jeunes producteurs. Ouais. Naolinga, autant la caméra na biso, nous avons les photos moi il y a une actrice. C'est là Miomi, c'est là global ba Batamokili, il y a biso peut-être Yokaki parce que ngana yokina bakaka. Photo wana webimi wana omoni nani. Oh. La patrona, wana mon boss, la patrona, Belle-Vie Kandi. Bonne relation en moi Bino. Tout ça va bien. Aza mo konzinanga, na kati Belle-Vie TV. Tout ça va bien. Et quelle relation yo au moment le bana? Non. Non, même pas. Non. Izalate, Peritika Rosalate. Belle-Vie, c'est ma soeur. Oyo, tu es baïna depuis longtemps. Et loko oyo, et atira kanga pa naye, kozala pembe naye, et à savoir faire naye, na intelligence naye. Il n'est pas comprendre quelque chose katinanga, et c'est pour cela que tu collaborera bien. Il y a un master ya maman C7, Magina Moudita. Où nous souhaitons un joyeux anniversaire, que du bonheur à toi. Imagine de moi, une partie de moi. Donc, imagine Moudita. Donc, Belle-Vie à Zamistanaye, ça arrière-pensée. Donc, bien sûr, tant qu'il met, tant qu'il met, Nayoka Yango, mais Yépe Belle-Vie, il ne faut pas tout bosser. On ne peut pas genre Makambo, Batouabo Sanara et Belé, on a une relation à moi sinanga. Belle-Vie a une relation na mobali na ye. Soki tozo zwaka babilo ko mo boye oyo eza yango te tokomo bimisa yango devant bato. Tu es baraté nini oyo luka écréler bato na sima mon Congo, tu vois? Puisque mokili tozo marché, yana ba marambo ebele. Mutu na mutu interprétera les comme na ndenge na ye. Peut-être mutu mso azo occasion ozala pembe na ngate. Ya kangana na ngate. Mais nga tozala na Belle-Vie to no travailler na pas ya vena biso major zolo bisaditi na scénario ozo comprendre relation wana façon wana oyo wana tam so bat ba yebité
moi je peux manquer quelque chose hein na ko benga même belle vie tam su na bengi lekete mais na bengi belle vie ah là patron na ndeni ah il bira épaulé belle vie peut-être que mutu ezaka belle vie et ça la m'a peine ba ndeko mususu pe belé pour anika bimeka bino ngebo bimaka era mutu mo amona ni boko ta na hôtel to mona ki jour une fois deux fois trois fois là pas belle vie tika biloko wana ko tika biloko wana ba belle famille tala c'est pas bien belle vie pas à moi si tant obi sa biloko même belle famille na ye yo kan te na yo kan te ke bobima te wa mo so mobile kobima ya sens o ezaki tozana musala to tambola nzela moko yango wana to tambola o ezaki ya kobima ndenge ba ya mwasi na mobali na ba intime je n'ai pas le temps de faire ça wana ba bêtise ngali ngaku plus bat balo ba rande ba bêtise mais yango ko intimider batu pour masquer au sali mission bien balé pour beaucoup sabiso mokili. Oui, bitan émission est salamaka. Mon émission na ta salamaka. Belvia zalaka na relation moko boy quelque part na mutu moko zala na relation. Et les mecs nga Dieu merci. Na zombongo tout na bane ko zwa quelque chose ya ndeko wana. Moi ba les ont dit hein. Nga fa na Angola. Enfin na Luanda ndeko na biso wana pe ya pe azane mutu pe ya kotambola tambola tout ça ba eko wana ebimela soki côté nini soki na est soki na l'ouest soki na nini ba ebisi oh ya kan depende bisinga bit non benga na mutu wana pourquoi ba bêtise abongo omoni ngai nde na boye so na confiance ya lekechu ata balobi mabe po na ye avant na accuser yo fona tout non au moins on a tout noté na zui mokano ah c'est qu'ils a aidé à préparer donc on a le déplacement pour la là on comprend donc c'est ça belle vie en bref c'est ma soeur c'est ma patronne na katsa belle vie TV notre relation illimité wana donc tout c'est limité wana nazana ba respect na pesaka ye yazana ba respect pesanga azana relation azana ngo na madame nanga majina mudita étant que ba ami donc tout ça et puis majina mudita za membre ya Belle Vie TV ozomona donc tout ça toujours dans une bonne relation voilà vous avez toujours dans une bonne relation so yebsa muto yebsa yo na photo ngo chawana yebsa ya mikosi na ye aluka mania soit aluka beza na yande mususu wana te wana simbite ogugio omoni OK on a biso ko kinemwa muke et après lelo to moni quand on a biso a poto ba comédie ba na poto na mso to mona ke président sa auto kende poto o sala ki mo le kamo abenga et mon vivant voilà. OK, OK, ouais, nous avons la présence ça tout à l'heure. Na matanga pasi na outi donc mes condoléances à notre sœur Judith Massia. O outi ko perdre. To outi ko perdre papa na biso Massia. Donc tous en présence ça. Donc to solo li un peu moins l'écolo mais to dimanche to kutanaye de façon de to fan to solo na yoka qui ont déjà parti na yoka qui ont parti akuna et puis na présence ça déjà to bana déjà au solo OK na présence ça déjà to bana déjà au solo là ndenge mo pe na président la di esobe donc tout ça là ba ma solo mo eza na sous liste donc tam sous et après ba comprendre ngo et surtout biso ba diaspora ba to outi to dem se lo wa c'est que ça va tout fort dem so to kuta nini na présence side na kata église eska des ali diaso ndeni na bidiaso nini kasi diaspora oye na ba papa to tika biloko donc c'est ça oye bi pe bomoko ouais bomoko ezali vous appelez ngana zaka na association nyonso oyo ezalaka pona papa non na emono vivant na bani nanu kozala nanu na ANDPC
tina ba association nyonso oyo iza ko bunda toujours pour na honneur ya biso ba artiste comme tu déjà na bomoko papa nga na artiste so lelo yo sali association na yo oyo zo concerné kombo ngai na zana ngo wana hein ozana besoin na nga na otapeli to pour yo kati déjà va contacter eux to solo la déjà bah tout solo là mais qu'on s'adhérer non dit mais pour le moment Ozana est mon vivant nazana d'abord non a ANTPC pour ya moi sa mère nous avons ma famille wana za ba bikolo za ba sakombi za ba vert donc c'est ça moi je dis à na rubrique na biso mo boto dans ce émission na biso. Mais il faut remercier non ba remercier c'est na noter to on peut sauter au loba mais faut na bisa ba mo au loba na yo pe na bi aider azolinga azela beaucoup ala aider beaucoup ala Bibi Chembombo sans oublier la charmante Adjidji donc Jenny la charmante bango tout ba Cédric Banza puissance Cédric Banza de Paris na Cape Town na peso pembo donc tout le monde ba Moses Wasitu Olondo Ben Olondo ba Serge Kieta ba JC Ibio ba Maître Lion les animaux sauvages qui mangent les gens nga sola plus na Fabrice Zombie au bazara na ngana connaissé ba Casca Sereka Poison wana bato oh ce soir je suis désolé nani Fabrice Zombie merci Koloto dans les bombes merci Koloto na palmarès merci bien télé sur caméra oyo yebisa biso na monde abando banda ana yo na parcours ya Sodiata Mobimba moto zalane bientôt bateau zana bango bien onzimaka te akoso eloko moko oyo choka otilelo malgré to limbiso bosana mais oyo sabiso eza nani so eza nani non il faut tout banner l'émission pour na la muka na raisonner bango choka Sodiata na monde pardon nana choka yo manager pour akufa avant akima lit oyo tu ana ngolelo fala zala donc manager fala zala donc pour choka ngai za manager pour te perdre mutu mo bazaina batala nae akenda avant. Merci d'avoir tout linga Kevin pendant la question. Yes ou être pendant l'émission est-ce que au PC nga ba question na tunayo to nga na ebisa Sodiata na tuno we non te nga una linga bongo te po bongo na mona ndeo samsati donc omoni mutu ayebi to azana déontologie musala na ye il faut avoir déjà préparé il faut avoir déjà préparé na kiboye moko puisque ba question zouta pa na yo ba réponse bima pa nanga peut-être par rapport à la réponse nanga et koki kopé ça yo sous question moko de façon que o bimsa yango menga eza que non to koma na tuno nini na tuno non moi j'aime pas baba j'arrête voilà message na bato tout ba landio pardon le monde a na chaîne abiso ya Congo Liziba TV na émission abiso 4 mona onde eza kati moni babilo musuna bimisi et pas na yo awa puisque eza kati na sala nanga ba émission depuis na banda boulot nanga oyo biso batama boke donc nanu na ntongo musuna lo baba bilo mususu tena lobi momoni ke ko bimisa yango eza pena mutu moko boy o pa yebaka te puisque nalingaka kutu vraiment ko loba susu te babilo mususu puisque documentaire ezali donc nazo donc bande déjà tournage nango de assez banda moke tout ça même na Cape Town et salami moi boyo bande comme sous bakoloba même na Jobour et salami ba moi ba piseka tamboli et salami les jours où et aussi là moi lo mora il y a 90 minutes kaka moi long métrage moi par rapport à documentaire donc 90 minutes mais et vous allez diviser en deux donc 45 par rapport à merci na dédicace na votre talo puis aussi la personne qui voit na on n'a pas découvrir qu'elle j'étais avec vraiment merci na bino tout batu ozu occasion landanga ndenge na lobaki na débit
bandeko tu boya minga partout place na Tamboli na Durban na Cape Town na Joburg na babisika na Tamboli na ba Pretoria na Ike na ba donc bon bisika tout na ba boss tout ou tukutay na bino na bandeko tout ou tout sali ba accord na bino par rapport ya masolo toke na ngora ndenge to solo la kiwana na lingi bino ya trop merci na Guylaine Manzongani na Cape Town merci na Fallon Eso na kata Cape Town merci na bandeko tout na Joburg Ben Olondo, Nabusanyote, Cédric Banza, Puissance, Nabusante Moses Wassitou, Serge Kieta, ya JC Ibio, Nayomo Nabaser Nga Dolonianga, na musika basuka na toujours au théâtre maman nani Betty Bisekin Tobika na vous na mobali ni au théâtre te Betty Bisekin Tobika ya telema na ngwene ezaka adolonianga mutema ya papa Jean-Claude adolonianga dumana ya munianga donc na boke la bango bongo nazo pesa kabino bambotero kama te bamboti nebino na bandine yo macheshe machina mudita abibe chite to yo mama joyeux anniversaire maman tic tic joyeux anniversaire donc wana zo beta on dit kembe joyeux anniversaire tic tic ils allaient prendre yo kedi bonier merci na bien tout bolinga et puis na bino tout oyo bolinga ratonsu na bino yeyo déjà musala iza kokoba donc ndenge zala rara na pesa kulutu na ngai mbote nazopesa Fabrice Nteka les boss américains donc Fabrice Nteka les boss américains na pesio bambote sans oublier Justin Nzengo papa na bon regard bambote na yo na boss nte papi les rois formé la souka carte limitée donc au boss na comme moko karikasi faut pas que ça va carcasse papi le roi zape na gouverneur mo bimba wana José Ndombe baza chom Junior Musuku donc au moni Maroc yo na ibate Maroc ngo ezelanga mabe c'est iboza liste Maroc eza donc toujours ya wana donc masolo ebozalaka ndenge déjà combien d'années ça fait des ans yango toujours d'ailleurs aux invités na biso donc dans le mois de décembre aux ana elo moko ya na elo mo par rapport préfère bana na kin ko fana kin ezape mabete ya mboka na biso ti donc ba dossier ngo maman azolinga oyate ça sont ta balle après monsieur Silit après un mois OK au bague monsieur Silit donc c'est que na bonga donc nazonga susu na kit bien comme moi déjà moi biso ko ba ko bala na yo ça va nyonso mais après 6 mois OK déjà poto oui biki question oyo il mérite réponse hein vas-y mes réponses nango non peso musima mikolo c'est notre comportement non OK potote non peso musima mikolo comportement faut changer wana yo hein eza la probabi les gars je fais na bossa na kinde kotomé et na retanza mais on va voter ndenga pona tout nous na castel campo mais changer au moins so changer non pesa yo elo muka muke au Sambela. Je suis chrétien, chapelain, moi je suis très catholique. Merci beaucoup, pas de souci. Oui, bien. Vinayo. Et Simbami. Et pas Jonathan. Et Simbami Panzami. Au moins, tu as dit, ah non, le bio qui ne sait boulot quelque part, Malemba. Tu as comme Malemba. Et ça, tu as dit, mais il y a un magasin qui font comme Malemba. Mais mutu comme chose nzambe et mutu kate otamba nango on comprend donc il faut y baquer chaque chose à son temps et puis nzamba binengi a planifier maram naye alors c'est pas dit que ce qui les kechu ezala ki boye il faut voir tout ça course tout ça course na yote ngai muna nga mutu o atamsangeza je suis fils d'alliance donc moi na apôtre ko do mafuta abelisa le centre évangélique la main dédiée. Alors, tellement peu, ils ont la course dans mon doute, tellement oyo,
ngai na mama na motema nanga makam na biso ndenge tukinde no mais pourquoi bulinga e botika biso bino makuta didi bandi ku na kuyibisa bino disolo ya mamulo ba yokakite c'est mamulo ba ya muyibi moka yibi mam leke ezala kina mamulo va moko mama moko ya moloba mama wana muluba uyibi ndenge ndakuneza wi ndenge lozana kati ya lupango wi miyibi soko muyibi wana soka yikuyiba mingi yiba kaka na ndako ya mama pomba mwazali veve uyibi ba moyi ne biso ya Congo ndenge zalaka batamu susu kumbola eza ubeta ka trop ndenge salaka salaire na butu moko buyisiko muyibi mama falala la na kati ya chambre la na chambre te mama lubite na lala na salon na salaire yoyo na futika pole fenêtre ya kufunga po mo pepi kota kaka na meme butu wana leke muyibi yakati aye nzoka mamu ndenge la leke wana na ba salaire wana akama teke kaka dipute ya pamba atina tolo alali ndenge tate ndenge mama ndenge ba bimisire na mukiri mamu alali bongo tika kaliputa na tolo ye wana na sala muyibi wana tangwa ye avant ko talubi ngabe bazo kanga trop mikolo atana kimiso kaka ba bende ngane ilamba fo bakanga ngai te lelo fo ngabe na yende tate na ngai na mama na ngai babuta ngai muyibi yi na fenêtre ya mama akota kate akota wana ndenge tate ne na mama ne babute muyibi akoti lokola mama vala la boma ki mwinda muyibi aza umona ta kubandela wapi muyibi abandi ku pale pe likolo malembe ne leri wana muyibi tuta kama mute na kututa mamu wana tuti mamu sutuki mamu santi likolo abandi kuwela na muyibi muyibi pasa kuwela na kana mamu pa luka fenêtre kima mamu so kanga na kuwela na wana dipote mamu ko yakate nzoka ndenge bazowela na kawana muyibi maboko ne intéressant na nzoto ya mama maboko ya mama intéressant na nzoto ya muyibi etolo mo ya muyibi yakati muyibi mama na kuwela na wana mama na se bazowela na kambara makama muyibi etolo mambara makani nani mama muyibi na place yi baba vendeur tele ba télévision muyibi abandi ne ko yiba mama muyibi akolo ko yiba mama wana matango zo wela nakawana mamu abandi ko ganga na libanda muyibi bande ko boya na kangi muyibi na kangi muyibi yo kape batu mamu fungula takutumba takuboma ya lekisi anyokule ko yotro mama zana kidi kolo bayuka lati kila muyibi na ngai azamu yibi na ngamo merci la toi azamu yibi za ya ngamo ibango za ya yo yibi nini azamu yibi za ya ngamo merci na notre linga Kevin de pas bongo babi kabongo kasomo il est tellement mignon babi kabongo na biso merci à tout bolanda ka kati na biso linga Kevin de pas dans le gacho bientôt là bana ngwanzo bana Tunisie là tozo ya suso partout na bokasité ya chichi bola depuis que il faut passer la mbote chichi bola madame on a mosambele donc faut pesa pena madame bambote bele chichi bola po umuntu ko yuka chichi bola au sentir na ba rezo kuya ba bio so la kanero au sentir pena ba rezo kuya chichi chibola na ki papa chichi machibole machi tala nazo lu video au moins ndengo solo la kani ngacha mwadosi ngamatisa mwadosi oitatene yoti oya butamana mama neo obutika iwi chibola merci na you can dance obimira chibola ezobimira avec un petit chibola na sima kameza ki bongo Jonathan Dario na peso ambot ebo s'abonner na Congo les Ibatipe bokine mingi na Leke TV officiel babi oromona avocat na ngafi makta mwasi ya Soudia Arozala principal amna fitina masila toujours wa kosa toujours makambo babi Leke TV ko sa mwana yo si loza tata mwasi mwana ndeko yo oza et tout le monde à la prochaine.